En tout cas, maman Irène Marciandou qui n'a regretté à trop, hein. Bino yo na ndeko na biso na London na la danoise. Nazo regretté à trop na ba réfléchissement na bino. Comment bozo réfléchir bo? Na ebité peut-être mso bino nde bokuta na ba mibala mabe na vie na bino, hein. Mso bino tantôt bokuta ba mibala mabe na vie na bino. Soit na bandaka mabala boza l'est na ba mibalo boza na bango, hein. Yango ce que bokomi kwa généraliser ba tout na ba vidéo. Wa généraliser bato mibali tout baza mabe mibali boye bozo ba parti pour ya basi yebi makambo basi pe ya poto basali biso ba jona poto awo moi sozo salele nyonso avanda pena boya papa Bobby nana posa na lia ba chinois papa Bobby Stone oka pena msu na koti na mutuka na kei kolongwa msusu ye mwasi ndako na vanda na west olongwe west ozo ke tina nord. Oui, bah risque est bon, il n'a pas parcourir qu'on joue même dans le métro, même à la motuka. On s'appelle même accident pour balouki, hein. L'ikoka, ok, on ressemble à moi si biloka kolia, auto ben au take away. Biloko ya restaurant. Pour s'appeler na olamba tenandako. Ok, inde ko sombeli moi sa biloka kolia. Oh, ba provision pe abana, ozo tile ba provision abana. Mais malgré ça, mutanga zone di mayo kakate. Asa na posa yo il faut bimalanda kuna ye. Ok, vous vendez à côté mosusu. So comment bino bo vandi ka bona ba YouTube bango o sensika vidéo ou bo bandi ko lubaka ba n'importe quoi. Quand on ça les missions. Ya o mona ba tebele ba linga su ta ba émission su ta ba congolais. Te ba peno ça ba émission te. To ça ba émission ko en généraliser raté. To mibali tu ba mabe bozo nyoko la ba cité. Et ça pe na ba sope ba nyoko la mibali. Et ça pe na mibali oyo bandeko na biso bazo nyoko la pe basi nga moko na za victime ya bi même camarade na nga abane ko nyoko la mwasi na nga mona zo mona master abeta ka magoda tina ba camarade tu ya ba momi na ye azo beta bo ba magoda so mwasi abongo soka bengani mobali yana na ndako aza na raison na ye eza pe na basi oyo pe azo vivre na mobali mais azo tromper yo mobali et pas ba camarade na yo mobali nzoka yo e ba teke mwasi na yo bato tout balingaka yo te ya comme ça ba pire ya ba type ba benga ke pe na phone ba coopéra bazo solo la pe ti jour chose la pena si puis bo parmi bato balingaka yo te moko na bango muto akina ko botisa mama bana yo ovandi pena bokamo bi hein donc ye bato balinganga te ya coopéra na bango na ndenga mayele ça ke nga mobali na ye bakate lokola ngande na zawa nga soki na ebike mwasi o nga bana vivre na ye to kaboni nga na ye atako to kamana ye oh papa Bobby Stone betanga magoda ata utaza magoda ngo soka sukula ngo na ba crème ata tandeli nga bo magoda yango na beta na beta te na beta te parce que na ebi déjà kaza relation ya ex na nga relation ex na nga za master na mais nga moi ça c'est nga biloko na poto azo pena petit moko na ebe petit mo pa pamba même na Kinshasa na kutu pechango bala ba sentinelle ba kinga na banda kuna ba limité kuna ba sentinelle un sou papa mo azo tonga ndako na villa na munene atongi mo kikuku mobo na sima atala mon ka bi sentinelle azo souffrir na bana aoza ngisika olala che wana biyo vanda awa talelanga misala ndako na nga ndenge zo tambola so garçon ya bongo azwi pe chance ko ya poto banzira makolo sko ye wana pechi wana muta ko mobeta ex na nga magoda aboti sepe même na mwana so yo tango Irène Marciandou ko vandi wana tatona mama na biso la danoise bo vandi naka pour critiquer les hommes mais ça l'a raté. On généraliser ba tout tant ça émission ba généraliser raté émission on a ça kota ba papa kota ba mama té ba généraliser raté tant ko za ko attaquer ba papa il faut lo ba peke ba papa malam baza bien pe ba ali ba ça ma bépé baza na poto o kutuke moi si bovanda na ye il s'en fout la famille mobali ali ko tata o senti bande ko mobali te ba rata na ndako wana te kota la tande ko na boma mobali so boyebo ba problème bandi ba matake bandi surtout so eka okutana na ndeko na mwa mobali aidaki yo kaka na voyage a pamba po ya poto
yeba ke ata mwasi na za mabe ndenge nini soka yo me ko telemelaka comportement mwasi ne grand frère ndenge nini me nga pe sona na ndako na mwasi na mo buki pokisi moko boye mo lo sepela te famille mobali ba ka kuna me bobo so na bio bien na ebo se kapé mo na ka tout d'un coup bo o sala na ta mwa 4 jours bo so ko ta ndi kuno peut-être o te musika o sala ta mwa 4 jours mwa ka mi te ba problème bandi na ndako do ye mwasi ko préférer que mondimi na bango auta libanda église auta libanda mayo olala ndako na mende kwa mobali na yiti ata 2 jours apa maso alala ba problème bandi me bandimi so ba ye na auta par exemple province na Londres pastor na yo olala ndako na bino 2 jours au moins alala na problème zati mais soka ndiko mobali bandi ko yaka na papa ba problème bandi na ndako wana sko bino bo vandika bo en généraliser en généraliser que mibali tu babe bazokende kuna na bakitsasa kobala basi ngo pa kini pe baoza na bajona bango mais non obongo yoyebi basi boni akini ope ba risquer ba vie na bango likola mobali ya poto tala mwana oya Kinshasa wana o bakangele na ndako jeune fille ya batu mobali ya poto eko linga ye siko problème nini ke mwasi ya poto wana a utiliser garçon moko bo garçon nga ko sa fille wana a imiter pe voix ya papa bana na ye mwasi na poto a utiliser mwa mobali mo ba imiter pe voix papa bana na ye yaka chérie nazo zela yo fia bata koma kuna na ndako na bo bakangele na ndako wana ba beta mwana bata Kinshasa batika mutakala yo yebisanga est-ce qu'ils alaka fia ngo kutu ya poto kutu akoma ekolukisa ba kanga eti na poto awa gouvernement biso ya Congo ba solo même gouvernement poto ba kanga fia na bambila ba tena kasho so yo yebisanga so comment bino bo vandika bo en généraliser bato ba fi pa kini baza mabe non ba fi ya malamu bazali ya mabe pe bazali obo mwana mwasi na batika mutakala na mwana na poto ngolo bando basa poto pa mabe bazali yo so webi ke ba mobali na yo bo vivana na poto ke kuna kina zo bimana mwana bato ya mwasi sou peut-être mobali ngo pa conseil fi na kaza na mwasi te na poto awo sko tala yo moko mobali na kosi fi ya bato na kini aza na mwasi te na poto fi na kina sutu mukabo babenga ye na telefone ye ko yanka ki voix oza voix mobali na ngai nzoko ba imiter même na voix mobali wana babenga fiana yaka na ndako fianga koma kuna ndako bakangela na panda 2 jours 3 jours bakata babilamba bafilma kutumemela niar na ye bazotia ba misapiti na basaba niar je ko mona video yango leka na TV awa poto momba batutu basepela te bafashaka siko yo yebisanga siko bana pe akini pe so pa kutana mobali moko bope abize yepe ali pe bambonga za pe na petit chéri ne salini essaye le côté place batutu bazali ba ke batama be bazali batama la mpe baza ezaka teke na Kinshasa ba fito ya Kinshasa ba fia mabete ya bien pe bazali ya malamu pe bazali même na poto ay ngolo baka teke bino basi tubo aka na raison na poto mobimba yebi basi bono ba bize mobile na yembo ngone ba pesa ke ya bana lingi te yo mobile we bango azoko tape koto likelemba alingi te yo mobali we bata mbongo na likelemba ya zwaka koto pa zo sala ba business azotinda ba koli na Kinshasa batekela ka ba balwa ba bilamba ba biloko belebele mais yo mobali oza na droite okoto na ete bébé balwa ba bilamba no teka ki combien ebisela intérêt combien soko tuni ka rebotelo ba problème na ndaka libala ba problème bandi mobali mobimba oli ko landela mbongo na ngai oli ko landela mbongo mwasi mobali ndenge nini yo ti ba guerre bandi ba guerre ngo po mona a diaboliser yo abeteli batu tuli solo na yo ke mobali mabe akipa mbongo mwasi do bino ndeka basi bozaka na droit bo kipende mbongo na biso mibali ba salaire na biso mais mobali aza na droit ta ko yeba compte bancaire na yo te mobali na droit ko yeba compte bancaire na yo te biso pe to vivana basi na poto awa mbongo bana kutu yo kotu na ete mozo mbongo bana misato mbongo ngosana ngoni soko tunika guerre bandi na ndako mais ye salaire na zo tuna yo salaire
salaire bafuta ko combien yo pe mobali so potuni ka ki mbonga bana zo combien ya moi au sana ngoni ba problème ebandi ba problème ebandi si tout ce ka mobali ro vana na ndako na ina sima moi si wala yeba ke pa moi so nozalo kwa punda na ye so si to kutela moi sa mabe ko faire chier se on ndako na ye o ko mapena ke servitude yo mo ototela ke ba courant na ndako ba gaz yo moko na faut pas pour moi na tikelo pena ba provision tout ya bana yo chaka mo si longtemps ye ko to bazo fute mbonga bana so meka ko tuna mbonga bana ozwaka mama osala ngo nini po me bandi bakasi yango wana po me bandi ti moi so na osala tout yo abengano na ndako tanga bengano pe na ndaka tika le mo femme seule abeta ba makoda na ye par-ci par-là akutana ba jona ye par-ci par-là lelo oya ye na mukolo na ya bete magoda tambola ki alibere moi là lobi okuna so ya bete magoda so bana ba ke ba classe alibere moi likonda so ba se belé na poto ba koma bongo o nga femme seule yo moi so ngoza femme seule mais kanga pe makolo na yo tika po pesa ba mibali makolo ba beta ko ba magoda mais au mona otela femme seule alingi sur libala te au mona po yina ne yana ki o se tufuna zena mobali mususu mais tango yo benga ni papa ba no na ndako o ngoza femme seule kanga pe makolo na yo momona yona bo mona kala 6 mois benga papa ba na ndako na 6 mois yana kuna se tufuna zena un super zeme ngo to mona pe a petit ya mobali na ye un so se tuve pena zeme a petit hein ya mobali na msu to petana kutaza ta niveau kutata jona yete même si jona aleke na spe aleke na nyonso na ba courage pa oluka bambongo botinga ba biloko wana ko en généraliser ba tout quoi o ba fito akini bazama bete ba fi Kinshasa pe ba bien basali ayebi pe valeur alibala parce que belé na kini wana ayebi valeur alibala ayebi ke jona olinga jika oyo fona pese valeur mobali ye mto ofutela ndako ali sanga melisanga zo soigner opena moi pena zo pe azo valoriser zo pe so pe respect parce que belé ba le kutu même na basi belé na poto ya biso ba joto mo préféré to ke na so kini po bino pe basa poto bo solo la bien te moi ça so la so ke za ndako na nga so meki na obenga no na ndako so balanga ja bongo yo mobali okoma prudent na mwasi wana okoma trop prudent na mwasi wana oko préféré kutuke ozwa no mwasi mususu que vivre na mwasi bongo oazo déconsidérer devant bato soka meki na obenga na ye ndako na ngai aussi longtemps ba pesa yo ndako pona bana l'état ba pesa biso ndako pona bana ba pesa mwasi ndako pona ye moko teza pona bana bayebi ke bana ngo pe bana tata na bango mais omona mitema mabe ya basa poto akanga ndako mombatu ye moko ekomi kamuke ndako na ngai so meki na obengano na ndako awa na obengano na ndako yango bomona ba jo ebele bakoma ko bimisa ba deuxième palais na bango libanda ayebi ke so babengani aza mwa kikuku na ye aza nango ana mwa studio na ye ana mwa chambre na ye salon cuisine aza ne nango abimisa nango libanda pona ba comportement ya bino basi na biso apoto ba comportement mabe basa poto belemi ba mitema mabe ba mingi mitema mabe ya malamu pe bazame ya malamu baza mukie bino basa poto malamu ozali mukie boza mukie par rapport ya mibali ya poto awa mibali ya poto mabe pe bazali ya bien pe baza surtout bito to en généraliser mibali ya poto mabe bakoza msusu 40% mibali ya poto mabe 60 ya mwa malamu mais abino basi nde boza ba majorité boza mabe ana poto si 100% basi ya poto awa ya mabe bokoza la 60% ya basi ya poto ya mabe 40% nde ya malamu na peso ka ba exemple moi sa poto awa linga ye ba salaire na mobali mais ya yembo ngona zoka ya bana na likelemba jamais abeta ko lisolo ozo mona pe ko to azokota pe likelemba zo lia pe mbonga bana mais yo me kaka ko tuna ye ke chéri ba pesa mbonga bana combien o se na ngoni ba problème bandi yango wana au moins mwasi na ndaka libala zo mbonga bana matikelo mobali responsabilité tunga na mona ngo pa mwasi na vivre na ye ba courant ba gaz tunga na chaka mba musupe to vanda bonga na kina che ba provision musupe na ndako
tokela iti na leader na Sainsbury na tondi si ba chariot et tondi biloko. Mais malgré ça moi si kata nga ibika jenda kwa na kombo na ye yo mobali osaka eloko pamba devant ye. Likamukete ezanda kuna nga so meki no benga na yo. Mais yo mto chaka ba profession na ndako ba kura yo mto chaka. So yo yebisa nga sko mobali bonso abimisi parler na ye côté mususu nde boloba ke mobali bonga sa mabe. Mibala malamba azali ya mabe pe bali. Na mokili za bongo même na kini wana basa malamba azali bien pe bazali. Ya bien bazali ya mabe pe bazali mais Kinshasa mabe bazali mukie. Ya majorité mi bazali bien par rapport à bino basa poto. Par rapport à bino basa poto. Liba les ara doit être égal entre moi et mobali. Il faut bino mi balé boze l'égalité. Mais yo moi so lingi mobali, mo lingi bandi kwa mobali te. Est-ce que c'est normal? Oli mobali mo lingi bandi ko na ite. Au moins pe koto pe mobali musuba lingi moi si malingi bandi ko na ite. Mais abino nde basi nde le kaka. Faut biso mi bali de fois to so sans foutiste. Mais ba bino nde basi le kaka. Olingi ko santata bandi ko mobali na yote. So ba yo wana moi yo ko mo senti mal à l'aise. On dirait ba komi ko diaboliser John ayo na sima mukongo biloko na pe biloko malamu te. Ba se bele mingi na mokili boza bongo. Même na Kinshasa na pe mingi boza bongo. Biso pe na ba mama ba bota biso pe mi ba e bongo So ba ndiko papa ba ye e mo azo kanga kanda. Mais so ba ndiko na e mo ba ye a mwasi bo fungoli mutema bo bandiko seka. Na ba ndiko ye noko ba voix ye. E noko kinga na inga pe ba no mona pa mama na nga. Akomi ko seka trop. So ba ndiko ne ba ya ko seka so ya papa ba ye. Anso aneka likolo. So bino basi boza bongo bwana ba caractère wana. Vous devrez changer. Bon en généralisaka ba tout o mi bali nyonso ba mabe. O basi nyonso akini ba mabe baza ba jona bango te. Basa serré na kini baza kutu baza ba majorité baza belé. Ya serré. Baza belé. Yo bi ba mi bali boni pe apoto o ba ke ko sikoke basi kuna apoto. O ba ke ko sikoke basi kuna Kinshasa. Ba joboni ya poto alungwe poto inde azani marié. Mako kosa nika fimo kuna Kinshasa. Akomi ko dobe fi wana pa pamba ko beteke makoda tongo midi poko na fopa po mona atiki mona batu kuna Kinshasa na zemi. Abaluki pe ko to azongi mais un marié. Fi wana pa ko bateke mobala na za marié. Est-ce que na longe ko mama ke mobala za marié? Que moi je za marié et ko mama te. Et ko mama te o mona pa ke akuti moi sa batu kuna Kinshasa. Adebuyaka na ye aza mwa ba business na ya tekaka mwa ba bilo libando mwa mona poto ake kuna skoke même fi wana $200 $300 au moins skoke mbongo $300 alie pesu na fi na pesu nzoto olandinga mama Irene Masianduki au moins beti fi ba do magoda yo fele fia bato azo débrouiller nazo teka mwa babiloko na ye kuna bafia ngo ya pasi omona mwana ngo sa poto yo te chéri na nga pesa nga na mwa $300 wana tana okoma na poto na otindela yo ata mwa kolia bilamba na osala yo ata mwa balwa bilamba ata occasion ba second hand na obwaki loko na Kinshasa zo teka ko débrouiller tana okoma na poto bokomi po mwana na Kinshasa benga azo $300 ne ekomi pasi likukuma ekomi bote naza marié nana mwasi na nga na ndako na poto awa mibali pe belé na Kinshasa ya poto basali pe basi belé na kini bavanti na basi pe belé ya poto aba oke pe kuna pe Kinshasa ba osa pe mobulu bazo bima pe na ba mibali ba kuna pe na kini ba abize pe ba jwa ba pe kuna na Kinshasa ezaka teke basa kini ba na to bino ndeka basa poto ba bwana raison non basa poto pe belé bo nyokoli biso mibali na ndako libala yo ba jo belé ba koma bona ba salon de coiffure ba koma banga lechane tane na nganda yabi ke so atu vanda no mwasi ukoma ko ganga na ba telefone kilikili omona ko sali mwasi loko te mwasi avandika vimba ni na kangelongi omono tuna elikambo tikela makelele abani ko peso ba réponse mabe omona mwasi na vandi na journée momba na téléphone ko solo la ka kota YouTube mabe asala bo mabe tanku tata ki pe banizate
kokipe bana na ndenge mwa likuku malambeli bango biloko acheka akuna bana bino mobolia ezalaka te mama na ngai tovanda tobule peti totika kwa généraliser quoi merci